des souhaits de ces comités de pilotage ne soit pas seulement un exercice formel, mais un cadre de décision pragmatique centré sur le renforcement de la coordination entre les parties prenantes, l'accélération des activités souterraines et la réorientation de cas échéants de priorité en tenant compte du contexte. Je vous remercie une fois pour votre présence et votre engagement et vous souhaite plein succès dans vos travaux. Je déclare donc ouverte la session du comité de pilotage du projet IPS. Je vous remercie. Pour Olivier Verrec, chef du programme, la phase d'exécution du programme débutera dans le prochain jour dans la garnison de Kinshasa avant d'être progressivement étendue dans la partie orientale du pays, puis dans la province du Kasaï. Chaque zone bénéficiera d'un appui spécifique adapté à ses besoins opérationnels. En faisant quoi sur le réalisé depuis le début du projet et puis l'actualité programmatique de l'année en cours, donc la troisième projet. En ce qui concerne la première composante, il s'agit dans la globalité de renforcer la mise en œuvre du PRA dans sa définition d'origine, de programmer des états généraux de la défense sur le terrain environnement tout à l'heure sur les défis. Également, ça s'est bien avancé, c'est la révision en revanche, 2025 marque le début des grandes activités sur ce domaine. Il y aura d'abord, si vous souhaitez, ultérieurement, la qualité des appuis à la définition des niveaux de type, c'est la compote de l'IRAD sera définie. L'idée, c'est éventuellement, si vous aurez le pouvoir, d'appuyer vos personnels à définir l'objectif de ce terrain aligné et dans les semaines suivies, dans le cadre de cette démarche. Pendant son séjour à Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo, le lieutenant-général Ebanza Mouilambwe Gilles, chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, s'est adressé aux militaires en fin formation au centre d'entraînement lieutenant-général Baouma. Les valeurs militaires, la discipline, le patriotisme, la loyauté au commandant suprême et aux institutions de la République. Les missions des forces armées de la République démocratique du Congo sont parmi les points abordés au cours de cette causerie morale. sa ba opération na biso tokani toboye découragement ata soki balobi bakateli biso nzela cette fois-ci eza opération ya aller sans retour tokani d'accord oui mais tokotolérer provocation te bolani ngai provocation nyonso ekoya ya lolenge nyonso tokoréagir na boyi ba explication toza ba soda patriote comment toza ba traite bolani malamo mboka oyo ezali mboka na biso et la raison comme aussi la victoire ezali na ngambo na biso mutu nyonso oyo asimbi manduki mpona korevendiquer quoi que ce soit contre mboka na ye azali mwana bilakeli mabe bolani malamu moto abanda koyeba mbongo na mboka oyo badécouvrir ke no baentreprise ebele ya bamining eza ya ye abalusa bakombo atia bakombo ya bana na ye bakombo ya bandeko na ye bakombo ya mama na ye bazongisa biloko na leta ake kosimba manduki akomi rebele e apres azokosa keno eza mpona pasi ya kongo ntango ozonduka ozoyiba bomengo ya kongo ozokende kotika libanda ozomona pasi ya kongo te ekomi babotola mbongo wana elanda kota na kesi ya leta no nakomi koyoka pasi ya population kolanda badiscours wana te toyokani ebele bazokosa biso ke balingi kongo
nzete soki eza ya kotengama esi egumbami depuis 25 ans 30 ans lelo nde ekotelema to droit bizaleli na bango ekochange te etikali kaka wana ya konyokolaka bamosusu bamonaka pasi bango nde bamonaka bomengo nalingi koyoka discours wana te na kati ya basoda toyokani babimisi mpe mosusu o te bazokanga bato ya kategori moko boye bakanga moto sanke asala likambo toboye badiscours wana toyokani nana asakompete moko 10 ans 20 ans awa botunaka bata depuis muse akenda ti lelo azwaka pete te 2009 ezalaki na mokonzi ya président faci lelo nde baka kokosa bayebisa lelo bakoyaka kopesa pete sikoyo bakosa biso te toyokani boyebi mpe systématique mosusu boye te chaque sanza te bozalaka nango ntango bango bazalaka bakosa lelo keno bauti na garage ya nzambe nde abongisi bango motema bachange bato bamataki na lola kota garage echange bango motema mitema ya mabe etikali kaka bongo bakoya lelo bakosi biso lokola bapunda bamateli lelo mokongo bana mboka awa yuma aza te tokani oyo akolekela mpe moninga oyo nyonso akomi rebele seke azalaki rebele bandakala boye te bakutani ya bamaster po azalaki koto yosala bongo po tokwanga ebima tokabola esimbi te nde bakutani basangani eza kope na bango babandakala bolandinga malamu bakosa bato te ke ono pasi ya population eske tosengaki moto akoma molobeli na biso kokende kozwa manduki nde koya kobongola situation ya bato eza malamu bayebani bazalaka bamaster bandakala boni basoda bakufa likolo ya M23 ya 2012 eske lelo mpenza kongole mpenza oyo ya motema ya kongo mpenza akokomisa bango bakoma baninga ntango omoni oza na mwana to oza na ndeko akatisi ake kozwa miyibi libanda bakriminele aya kokota bayiba na ndako na bango baviole na ndako na bango baboma na ndako na bango mwana wana aza mwana wa famille wana te toyokani alors boke bana bamessage bazotindela bino no biso tokoya bazobenga matin soir baofficier bazobenga basoda no bosala omoni osali boye bituna garage nini ya nzambe bauti kokota ebongo na bango motema po bakoma bato malamu lelo tozala bapunda te bolandinga malamu naboyi koyoka masolo moto fulani abengaki ngai moto fulani abengaki ayebisi ye boye bato mosusu mpe bakozala ta na soni te ya kobenga bato yango lokola bayebi bango te ozalaki na motema mabe tozalaki na yawa saint esprit akotela achange motema soki achange motema okoya na boule ya osala rebellion contre mboka na yo te ntango babanda kotinda bamessage bazosala to mosusu bobunda te na este wana babomisi bato bafamille ya bato wana ezonyokoma na kisasa ezonyokoma na bisika ebele tolanda badiscours wana te eza juste mpona koflate biso bolaninga malamu nalingaki nazonga me moral na bino ebendinga na fanda oyo akoprovoke biso akokuta biso bato ebele bozoyoka o fulani azongi asali boye c'est parce que bakondoli ndenge nini abanda kofakola mbongo pas moins de 300 millions par mois ya dollar siko kanda esali ye akimeli na rebellion likambo yango wana eza baentreprise ebele bakondoli na mboka bamelaka esangani awa aza mpe na biloko mosusu me komanga na kombo na ye te ntango ayebike batimbeli yango na baenquêteur abimi motomboki atomboki mpo na pasi ya population te atomboki mpo na biloko na ye oyo bakundoli keza biloko ya moyibi abanda kokontinue mpe kolia mbongo benke azalaki na mboka wa te bolandinga malamu. Après le centre d'entraînement lieutenant-général Baouma, le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo s'est dirigé au centre d'instruction de Lukusa sous une pluie battante. Le lieutenant-général Banza a repris le même message. Mobeko mokonzi ya mboka ezali kopesa biso ndingisa ya kodefendre pe koproteger mboka na biso na population enamona biloko na bango moko na moko amitia na motu na yo te il faut na participer na défense na intégrité ya mboka na biso mongona aza kaka lokola biso aza mpe na makila nous avons le devoir ya koyeba ke moto na moto esika azali esika bakotinda ye asala mosala na boyi baraison moto ya kodécourage baninga place na ye eza na arme awa te olinga te nzambe akobimisaka oyo na mpwasa ekokoma mpasi mpo na yo nazali koyebisa bino bobongama
Donc pour la volonté la vérité, parce que ma pinga c'est la volonté à m'occuper de la oyo amoni que non akokokate déserté na yo to kangape yo te dans la prison. Olobani ya liboso discipline ezala makasi. Soda a botelemi na mbula botelemi na esengo eza mitindo te soki balobina na position telema wana yo lobi te ifo nalongwa nakende bisika mosusu parce namoni ya kopola nani aza mungu awa. Ça tombe bien que ngai moko nazali na bino sur la pluie et je voudrais que cette attitude ezala butu to moi bapesi yo position esika ozali fanda na yo zelaki na ya koreleve yo place wana toyokisa arme na biso soni te toyokisa mokonzi ya mboka soni te toyokisa population na biso soni te toyokani bato wana baza makasi koleka biso te bakosa yo te baye tobeta bango oyo pe akosala erreur gouvernement na mbongo ya population baformaki ye abalusa munduki na ye contre Congo contre armée FARDC eza libanda oyo komema ye na liwa kote bazali soki babengi yo boyebisa bango ils ont été formés par le gouvernement pour servir le peuple congolais et la nation congolaise et non pas pour servir le Rwanda à travers ce proxy à M23. eloko ya makasi ezali te eza kaka lolendo ya pamba na lofundu ya pamba na yango a partir ya mama oyo bobanda deja kobongama kobongisa mpe makanisi na bino boyeba ete à tout moment on peut comprendre tokoki kozwa bino mpe tolobi tokende mpe tokei naboyi moto ya kokima naboyi mpe nayoka masolo ya découragement na katikati na bino mais bozala prêt à tout moment mpe koprendre mpe todéploye bino bonalinga malamu. Face aux rumeurs sous son interpellation et celle des officiers généraux et supérieurs pour leur appartenance à une certaine ethnie et à l'espace linguistique swahiliphone, le lieutenant général Kifwa Kambili Jean-Claude oppose un démenti catégorique. Il a fait le déplacement de l'état-major général pour confirmer à la face du monde qu'il n'a jamais été interpellé. Selon lui, les officiers interpellés le sont à titre individuel pour avoir commis des actes contraires à la loi et à la discipline. À ce titre, chacun assume ses responsabilités et ne peut engager aucune communauté ou aucun espace linguistique. Je porte un démenti catégorique par rapport à certaines informations qui sont véhiculées dans les réseaux sociaux. Vous savez que les réseaux sociaux, ce sont des milliers dépourvus de frontières et de censure aussi. Alors, je suis étonné, je suis un homme libre. Je suis venu saluer mon chef, je suis là. Alors, je demande avec véhémence que c'est faux et archi-faux. Tout ce qui est en train d'être véhiculé, soit disant que le général Jean-Claude Kifwa Tango Tango est aux arrêts, et on ne peut pas tomber dans des spéculations. Et tous ces gens mal intentionnés qui veulent semer le désordre, créer la division au sein de l'armée, je crois qu'ils n'ont pas de place dans notre corporation. Je suis dans l'armée d'abord à titre individuel. C'est pourquoi je me suis engagé dans l'armée, à titre individuel. Et la loi est impersonnelle. Si vous commettez une infraction, on vous poursuit, ce n'est pas la communauté qui est poursuivie. Alors pour mon cas, il n'y a rien du tout. Je suis là, je suis venu, vous pouvez vérifier, vous allez me voir en train de quitter l'état-major. J'étais surpris, je ne suis pas menotté. Donc c'est pour vous dire que c'est faux. Abordant dans le même sens, le lieutenant général Banza Mouilambwe Gilles, chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, a tenu à donner ses précisions. Le lieutenant général Kifwa, communément appelé Tango Tango, Azamo Kandimi, un dossier à général Sangwa, Bakangi Bango pour l'air simple fait de Bazava, tu as province Songolo, Bakala, Oyatangi et Tanganyika. Et curieusement, on a vérifié ce qui est à Mokandimi solo, il y a Zoseka, la peine à Zoka.
bato batika kokabola armée, bato batika kokabola bakongolais. Oza na mbeba na yo sosali ndima ko répondre yo ko soki yo ndeko yo camarade ya moto akangemi na dossier songolo moto be bako interpeller ye eliko le batiki no aza condamné akosamba sima ya kosamba soki mbeba oyo bazo reprocher ezali ya solo na kokanga ye monsieur de la solo bakotika ye siko soki tokomi kuluka bakanga moto oyo te parce que za moto ya ekolo songolo bakanga oyo kuna te parce que siko mboka ngo état de droit bato bazolela ekozala ndenge nini tokanga ye te parce que za moswahili tokanga ye te parce que za mongala tokanga te parce que za moluba tokanga ye te parce que za mokongo non mibeko na biso ezali kotala ekolo te mibeko efrapaka moto asali mbeba ozala ekolo nini ozala ekolo nini tanke oza soda osali mbeba contre règlement bato bazolela lelo basoda bazolela te bazolela mabe mais bato bazonyokola basoda nde baolisuko libo protege parce que oza na baorigine songolo paka bato bazokota en contact na banguna mpo bakwesa nini mboka na biso na maboka bango soki bakangi bato wana boleli lisusu tanto comment nous allons travailler tolanda sikoyo ya wapi oyo ya malamu mbeko ozali koloba otosala oyo bato balingi tosepelisa bango par rapport non na arme na biso moluba aza te moswahili aza te mongala aza te mokongo aza te toza bakongolais. Dans sa mise au point à la RTNC, le porte-parole des forces armées a à ces sujets souligné le caractère républicain et apolitique des forces armées de la République démocratique du Congo. Celle-ci étant régie par des lois et des règlements, tout officier qui va à l'encontre des principes subira la rigueur de la loi. Dans l'armée, chaque militaire pose des actes répréhensibles à titre individuel et répondra individuellement de faits lui rapprochés. Il a mis en garde tous ceux qui veulent s'aimer la division au sein de l'armée. S'il y a des interpellations, c'est que chacun, à titre individuel, a posé un acte contraire soit à la loi, soit à la discipline. Et en posant un acte contraire à la loi ou au règlement, le militaire les fait non seulement en âme et conscience, mais aussi, comme je l'ai souligné, à titre individuel. Et il ne pose pas cet acte, j'insiste là-dessus, au nom d'une quelconque communauté ou au nom d'un quelconque espace linguistique. Il pose cet acte en tant qu'individu et en tant que militaire, et surtout s'il est officier. Je l'ai dit l'autre jour, il y a des caractéristiques qui entourent la fonction de l'officier. Il y a des valeurs qui entourent la fonction de l'officier. Et si vous ne respectez pas ces valeurs, vous ne respectez pas les qualités d'un officier, eh bien, la justice va s'occuper de vous. Une certaine opinion a toujours décrié ce que l'on qualifie aujourd'hui de détournement, de trahison. Mais aujourd'hui, quand on interpelle, apparemment, on semble oublier ce qui... Voilà. C'est exactement vouloir une chose de son contraire. On décrit, on dénonce la trahison, on dénonce l'infiltration, on dénonce les détournements au sein de l'armée. Mais lorsqu'on met la main sur les responsables, et vous voyez, même les politiciens commencent à crier. Alors qu'ils sont les premiers à dénoncer. Et puis on essaie d'injecter ce venin de la division au sein de l'armée. Donc l'armée, c'est une structure, c'est une organisation bien carrée. Quand il y a des problèmes et qu'on constate qu'il y a des problèmes, on va arrêter et on va déférer devant la justice le responsable des actes posés. Ça, c'est pas négociable au sein de l'armée puisque la discipline en dépend. Et la discipline, dit-on, c'est la mère des armées, c'est la reine des victoires. Le commandant du service de communication et d'information, porte-parole des forces armées, a présidé personnellement la parade de ce lundi organisée en l'intention du personnel de l'état-major des services au camp lieutenant-colonel Kokolo. Le général-major Kenge Bomoussa et Fomi Sylvain a saisi cette opportunité pour procéder à la présentation de ses adjoints nouvellement désignés. Il s'agit du lieutenant-colonel Mongba Azoka Emak
et du lieutenant-colonel Ndjike Kaiko Guillaume, chargés respectivement des opérations et renseignements et de l'administration et logistique. Aux officiers, sous-officiers, gradés, soldats et personnel civil, il a demandé d'obéir en tout ce qu'ils demanderont pour le bien du service. Dans sa causerie morale à l'intention de tous les personnels, le général Ekenge a insisté sur les missions du CIFA, la loyauté aux institutions légalement établies et à la discipline, fondement de toute armée républicaine. Mission ya armée na biso ezali kobatela ndelo ekolo pe kobatela intégrité territoriale ya mboka na biso Congo. Ete munguna akota te mosusu ezali kobatela baimboka na biso mpe biloko bya bango mpe kocontribue na développement ya mboka na biso sur tous les plans. Et en cas de catastrophe il faut que biso contribuer to participer mpona eza en rapport la mission oyo ya mibale ya kobatela baimboka na biloko na bango mpona kosunga bango mpe mpona biso service ya communication na information ya force armée biso nde bapandi sango kosala vulgarisation ya makambo manso oyo mampinga eza kosala ezala na bitumba ezala na misala nyonso ya kobongisaka banzela bandako génie asalaka makambo oyo baunité nyonso esalaka mosala biso nde yango wana ya kovulgarize ya kopanza yango mpe ya kobatela lokumu ya armée na biso. Veillez sur l'image de marque de notre armée. Mpona yango biso toza lokola vitrine ya armée biso nde tolakisaka armée na biso ya mokili mobimba mpo totombola lokumu na yango. Alors que mpo totombola lokumu na yango ebongi biso tosala bisala lolenge oyo ebongi tozala ba vrai professionnel ya communication tozala bato oyo baza koprêche par l'exemple mpe tozala bato baza kotosaka mibeko oyo eza korégir mapinga yango wana nde lotombo oyo bapesa biso mpo tosalaka mission na biso nde yango wana kotombola armée na biso kolakisa yango liboso ya baimboka mpe ya bapaya ekolakisa yango na lolenge oyo ya malamu na misala malamu yango esalaka mpe kopanza sango ya armée na biso ete baimboka bayeba mosala nini armée esalaka bitomba nini armée eza na yango mpona ekolo mpo armée ezali nde oyo babengaka na lopoto socle ya unité nationale mpo soki armée ezali te Congo ekozala te yango etindi ngai naloba nakota na 3e point ezali devoir na biso lokola basoda soda azalaka na badevoir ebele que badroit droit soki eza moke me aza na badevoir ebele e na bacirconstance mosusu droit oyo toza na yango bakoki babotola yo yango momentanement lokola ngonga oyo oyo toza na bitumba badeplacement ya pamba epekisami mpanga azoloba badroit na badevoir monene na biso ezali la loyauté aux institutions légalement établies.
nani kati na bino avotaka pendant baélection nani asi avota nani mpe bavota ye lokola député lokola sénateur lokola soki nani oyo basaka baélection nani basi bavota yao asi moto moko aza te toza ni électeur ni éligible e soki moto basi batie mokonzi ya mboka aprete serment na ye azwi bokonzi na ye ye nde akomi mokonzi ya mampinga ye nde akomi commandant suprême